Beauté mokili mobimbe senkoyeba ki bozali belé au parleur liboso na bino ba papa ba maman benga bandeko nyonso yebisa bango bakota bandeko na ngai les morts ne sont pas morts pour permettre à biso pour na émission le loto ko comprendre ngo bandeko na ngai yeba ke soko kufela ndeko na yo mwasi ba akendate azali soko kufela papa maman ba noko ainsi de suite ba akendate bazali ezali maram to reprendre le lot na émission oyo dans sens que to kokutana tozana maman to pe ba papa na simana ebele likambo bangunza ya mboka oyo likambo ya tradition na biso lolenge nini par exemple bandeko yango basololaka na baye bakufa entre autres toyeba to continuer deuxième partie toyeba lelo ndenge nini Moïse akenda ayaka asololaka pe na bato zo pesa ba message grand esprit oyo bakoki ko éclairer biso sur certains points to mitunara mingi alors to reprendre ya bangunza ebele entre autres le lot fan de la paix papa Kimbangu na kilelo abimaki alobaki nini ezali nakati ya livre juste après transition toyeba invité du maga mokolo lelo ezali Maman Yvette Mayuku azali auteur ya livre lolenge nini ya kokotana ndaka na yo lisusu na biso awa maman Yvette mbote na yo vraiment plaisir sur au monde na yo bande ko bakanisa ki ngane na zo sala ki to tourner te balobi muki ndi pona ni olingi ko yamba ba maman te ozo même sanga maman Yvette Mais sinon, maman Yvette se porte bien, ce n'était pas soigné. En tout cas, nous sommes les camarades, nous sommes les manifestations, nous sommes biso tozana bango te mais bazomona na ndenge tozotalisa bango ndeni batata bazokende visiter bango bato bakufa bazokende ko visiter bango bazozwa biyano na mituna na bango donc bazosepela que ça vraiment vrai batata bazali et bazali eza vraiment esengo mingi po na komona makambo nyonso po tangu penze koki lolenge papa Kimbangu lobaki alakaki biso réveil spirituel. Tango yango ya réveil spirituel ekoki esengeli moto moyindo alamuka ayeba identité na ye ayeba spiritualité na ye nakoki ka koloba. Voilà donc groupe WhatsApp et salimi vraiment très bien eza ko kende bande comme souper ba zana possibilité ya kokota ou bien bosukisi te eza ouvert na mutu nyonso tokoki ko bombela mutu te eza maloba ba pesi pona batu nyonso oyo asepeli akoti akoza toujours boye malamu kati na groupe tokosunga na mateya na ba problème tozokuta na en tout cas ebele bazomona déjà nzela liboso na bango bazomona vraiment nzela liboso na bango voilà bande ko comprendre mais maman Yvette ce que to bla to le ba mo ya zanani mo ya komi sous puissant to pour batumsu bazo hôtel na TV bango tout ce qui déjà ko fait sili. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux dire en ce qui concerne Moïse? Topé Baoui Nabiso. Toloba ki boye kufa ezali kaka mobembo. Tokenda kaka totiki mokili oyo, tokena mokili mosusu. Na ko se rappeler toujours papa nanga kinkita mokolo mosusu azalaki côté ayaki na Samolimo. Alobi batu mabe boboya kata bandeko na bino na tango ya kufa boko sambisa pour dire que mutu soko akufi akeka ko vivre na monde mususu akeka ozela yango na mona mingi ba sto tango tamboli malamu okende ko vanda na lieu de repos pour dire que ne baloyaso les morts ne sont pas morts. Na mokilio tozali bayebisaka biso toujours ezali oye mona nakate nde mute kambaka oye monaka. C'est l'invisible qui dirige les visibles. Alors tant muta kufaka soka azalaki malamu asalaki nzambe na bosolo akomaka molimo oyo tobengi esprit
esprit wana ekei ebandi koya kotambusa kosunga biso oyo tozali nano na nzoto na makambo nyonso tokutanaka nango soki azalaki mosala nzambe abandaka kosunga na makambo oyo mpe eza ya molimo na oyo ezali mpe ya mokili mpo toujours mosali na nzambe azala toujours na double identité na makambo ya molimo mpe ya nzoto soki akendaki eke azalaki na mayele moko oyo mayele oyo tozomona ya misala ya mokili tu etu akozonga mpe apona koya kolakisa oyo ye bapesaka ye donc eza cercle vicieux cercle wana nde eza ko yosalaki tozokende tozokozonga tozokende lokola mai qui voilà, merci beaucoup maman Yvette. Alors l'autre fois na likambo tali livre bandeko mingi ba commanda ki yango baza kozongo vraiment miso baza ko féliciter ndenge tozo sala effort que bazo zongo pe na temps na ba en réel livre yango yo roki ozongo en dur to pe roki ozongo même à distance comme ozongo na PDF na mail na yo ainsi de suite pour nous baneni rotanga yango surtout pe bandeko miso baza kotinda bato baza ko leka baza ko benga vraiment merci mingi. Tout ça qui na deuxième chapitre. Le suite c'est plutôt côté na troisième chapitre. Bisika wa plutôt apprendre maloba ya papa Kimbangu. Mais pour na batu o balandi biso pour la première fois maman Yvette. Yebisa biso na kati ya livre ba maloba o bokomi na bato yo bakomi oyo eza masolo ya batu boyokaki ya famille na bango bokende ko luka ya ba famille ya batu wana ya basi na bango ya bana na bango nde boche ba maloba wana bo meki un peu ko chango na livre. Ou bien bozo zoyango wapi une fois de plus pour na bakola na biso pour la première fois maloba oyo tokomi bo kati na mokanda oyo tozokende kozwango bisika mosusu te ntango na ebandeli ya émission ndenge tobandaki baémission tobaki batata na biso bayaki kovisite biso toza susu koinsiste baza na biso na mabele oyo ya Congo bayaki ko visiter biso nde bango moko bayaki na message oyo bango moko bazoya ko pesa ngo baza besprit tango aye bazo s'incarner na corps ya mutu après apesi maloba nde maloba oyo tokomi yango lolenge bazali ko pesela ngo ko bakisa te kolongola te po eza maloba oyo ezokuta epai na bango moko ndenge pe tomonaki tolobi batata na biso bayaki lelo penza mingi tolobela papa Ngunza Kinkita bayaki na biso elongo na batata na biso nyonso ya Afrique mobimba même na kati ya mokanda tomekaki kotalisa bakombo mwandambu po baza ebele baza na biso baza kosala partout yango ozomona moi esprit ya bato efongwami kaka na biso Kongo te so oke na ba noir loposo moyinda sayani abandi kotelema abandi maintenant ko sosola donc milimo wana ndesprit wana ezoya kokota kati ya bato parce que tango bayaki kotala biso mingi ndenge tolobaki papa Ngunza Kinkita tango tozalaki na ye azali koyebisa biso eza na mokolo moko ndako oyo tempele oyo ekoza eyamba bangunza ebele ya Afrique mais biso tobandaki kokanisa eza kaka ba oyo toza na bango boye nde okoma mama ba association ndenge bato basanganaka. Mais en 2019 tu ko sutuka to moni présence ya ba oyo basi bakenda nde to ko sosola voilà bandai ko loba biso pona oyo biso to ko kanisa te mais atalisa biso déjà makambo ekoya na mikolo oyo ekoya nde tango bayaki ngala zai ko mona bango bazo sala tout et tout mais na tuna ki bango na bi ngala zo mona bino lolingi bozo sala mais biso siko par na biso ya responsabilité za wapi parce que c'est que neti boye boza mission c'est que quelque part biso pe photo accompagner siko par na biso ya responsabilité za wapi ezalaki na Ngunza moko mama matantu yende mutayano la mkwana aibisinga mayuku biso toza besprit moyen to communiquer na badu ezati mais bino esengeli bo sunga biso poto koka kosolola na batu donc moi lisungeze belé akoleka na nzela mutu lolenge pe batindi ngai koma mukanda parce que mukanda weza malobe uti pa na ngati ezali moyen ya communication pona kosola na peuple mingi batalisi nzela tobungi nzela pe bambebe eleki ebele yango wana moyen to koma na ndaka na biso ezate moyen to koma na destiné na biso ezate
yango bayaki pona kolanda biso tozonga na nzela ba oyo babungi nzela bazonga na nzela pe batosa ba o bazali na nzela batambola na botosi po botosi nde mutu ekomema biso epai ya tata. Voilà. Alors voilà, on a très bien compris. Tourban un peu malobapé ya papa Kinta Yemoko. Il y a, je pense, troisième parce que toujours continuer. Troisième malobanae, il y a le 9 avril 2023. Il y a une circonstance nini maman Mayuko. Yambona banana pona koloba maloba ya papa Kinkita le 9 avril wana. Na kosala moi résumé pour tango eleki. Voilà, allez-y. Moi kala. Voilà. Papa Kinkita azali ngunza oyo avandaki na mabele ya Congo. Précisément minga evaki na mboka Matadi. Mais soko kena ba origine na ye auta na ligne ya Yankipavita. Po tango babomi ya Yankipavita ale bango batikalaki ba bazaki kolanda nzela na ye bazaki koboma bango. Nde bakoko na ye bakimaki bayaki ti kovana na mboka Kimvula. Mais na ligne wana to eyaki suku na kobima ngunza mo azali makasi papa Mbanza Ntingi. Azali toujours na ligne wana ya Yankipavita. Nde ba papa Kinkita bauti na papa Mbanza Ntingi wana. Ngunza wana tango bazali kokima bazolanda ye akomaki na Kimvula lembaki akumai moko esika akomaki zali na okasi mo ka mayo za singa mukie kaka boyeboy. Alors tango ba colonisateur bazolande ba ndele bazolanda ye asaki nini azwaki kana azalaki nango abeti na se pan alobi beto tubisi nti biso bakolo mabele mai wana ekoma munene ekoma munene. Alors ba oyo bazali kolanda ye moye bakatisa lisusu ezalaki te po moye bakanga ye bakoki kokanga ye te mai ekomaki tellement munene que ebale kabola ki bango rivière wana ezati lelo babengango rivière Lubisi. Donc pour na hôtel parce que batata na biso pe tata kitisa ki bato makasi o basala ki pe bikamwa lolenge pe totanga na bamikanda mususu yango esengeli toyeba pe natalisa ki tango nakutana na tata Kinkita makambo nazali komona kati na ye ezaki penza kokamwisa ngai nalobi en tout cas na tambola na leka na ngai mangombe ebele me mutu aboye naye namona te. Alors comme na vie na nga nazali koloba tata nga penza nalinga kobunga nzela te talisa nga toujours nzela na yo tango nakutanaki na ye ezalaki na bato bandai koloba makamala mpona ye bamusupi bandai koloba mabe azanganga bamususu mosala nzambe. Alors na crainte wana nazali kobondela mingi siko na makambo nazali komona ezalaki kolekela ngai nazomona bonzambe kati na ye mais bato pe bazoloba mabe. Alors na bandai koluka na tuna tata talisanga moto yaza nani nde nalobaki ya liboso namonaki tata na ngai akenda depuis 92 na 2004 c'était on a coûté na ngunza Kikita quelques mois après aye pa inanga kosola ngabi na ngai Yvette tu as rencontré un grand serviteur de Dieu fait pour moi un sacrifice. Na lobaki mutu so akufi est-ce que basa il a un sacrifice na biso mutu sa akufi sili nango histoire eza mwa mulai nazo pesa kaka ba signe oyo tata bandai kotalisanga ya mibale tozaki ko soyana papa na ndaku mo makambo bandai ko simba te papa zo banzamba za sembo te tout et tout ale mikolo elandi muke tozaki ko lekotambo ya tokomi pemena na ndaku ne na bité to kota to pesa imbote kuna nde tata ko talisanga susu elembo mususu tango azo soyana ye tango papa mobali nanga komi pa na epesi mbote alobi na ye oyo lobi nzamba sambisaka na bosembo te siko papa kati na ye bande kokanisa keseke ngai na ye kobeta masolo oyo tosolaki na ndako nde tango azokanisa bon atali susu alobi yo kanisi tata babombelaka ye likambo siko mobali kati na ye akomaki kosenga bolimbisi po akanisaki mabe alobi tata anasa motema nazosenga pardon bamoya atali alobi na ye yango penzo sengi na motema na yo tata limbisa yo abi nalaki yo wuta lelo masumu na yo elimbisami. Après mobali kati na ba ko bana koloba susu eloko te
atali yabi o yango lobi o loba susu eloko te donc yazo na kati na nyonso zo raisonner yazo bimisela azo yoka et puis azo loba na ye après tant que aussi to bimi to kei yaza iko kama mais ndenge ni invitation iba makambo kana zo loba mais nga penza yango te eloko etikaki nga mutu aza nani po aza na capacité ko limbisa masumu ya mutu na laki yo wuta lelo masumu alobi te ke tata limbisa yo malobi na laki yo anga na zonga ina ndawo na bi non nga na yebi ka mutu moko ba yebisa biso o to yebi na Bible Yesu Masia yende mutu azali na capacité ya ko limbisa masumu siko mutu aza nani nazali kokoba kotuna omoni il faut to yebaka tango nini tata Nzambe azoya kosolola na yo parce que tokomona ye boye te ndeko moke to okomona tata Nzambe boye te ayaka kaka soit na nzela na moto soit na nzela na ndoto na banzela lolenge belebele yango ezaka tina te kotia discussion kotia tembe soko yoki balobi conviction ka ya molimo mosantu yango nde témoignage ya molimo mosantu nde ezaka vérité nde après tata meminga susu na lolenge mususu ezali na mwasi moko autaka poto azali na bapromi bebele azoleka na église azo sentir fo ezobande kota awa ntango akotaka na église babandi kosambele mwasi na bandi kobikola alobi eza kaka ye na loposo moyindo nga nazali kukolanda après ye ntango abandi kobimisa mwasi na lobimisa tali likolo alobi tata bomba mwana po ntango nano ekoki te eletiki nga lisusu nde tata koma ekotalisa ngai mais nazali kocomprendre vraiment te nde nazali kaka kobo otuna nde na 2008 tata Nzambe moko ayaki kokutana na ngai ayebisi nga mwasi naye kokutana na yo naye kopesa yo sekele mais sekele oyo okoloba yango te kino tata na yo oyo ozali na ye akotika mokili oyo naye koyebisa yo kaka ezali mwana na moto na se na tango mais nazongisi na loposo moyindo yo na kotelemisa yo lokola mwasi ya Mosamaria oyo akende yebisa na mokili ete azalaki lisusu na samabele pe makambo mosusu ezalaki yanga moko asolaki na ngai donc nde nazali koyeba te nakobanda makambo yango ndenge nini nani yango akondima ngai bon liboso kuna mona kaka bongo ngai mpona ngai na banda omona nde na ndomoni na bimutu azali kwaka immortel pour moment nda osala donc je ne pensais pas que un jour akotika biso to mais tango ekomaki penza azonga nde na bandi komituna nakobanda ndenge nini nani yango akondima nga po même biso tozalaki na ebele pe toyebaki na biso mais azalaki toujours koyebisa biso mukolo na kozala te nde bokoyeba nani oyo azalaki kati na bino nani oyo bozalaki kolia na ye pe nani oyo bosekaki na ye bakufi misu pe bakufi matoi elobi penza ebele pe soki bato bakozwa mokanda oyo nde bakoyeba na kati ye moko aye kotalisa nani ye azalaki ekopermettre bato balonga na baconfusion ebele oyo badiscussion ebele oyo tozoleka awa toyebi na biso pe mutuna makolo te yango bososoli eutaka epai ya tata ye moko esengeli kobondela kotuna tata akokita boye te akoloka na lolenge na ye alingi mpo aya kososolisa bato esengeli yo moto baye koyebisa otuna tata eske makambo eza penza yo moto ozoloba ou bien eza mutu ye moko azoloba yango ntango tokosomba livre tokotala na kati tata kinki tatalisi nani ye azalaki alobi ete kaka ye wana oyo bato bakomaka na mikanda me na kozanga boyebi eza kaka ye mutu moko azalaki wuta mokili ebandaki azonga mbala ebele pe ye wana kaka ezalaki papa Kimbangu ye wana pe kaka papa Kimbangu ye wana kaka papa wana kutu révélation na papa Kimbangu na kati ya livre papa Kimbangu ye momuta ye ko révéler biso ayo révéler bino ke muto bozana ye wana muto bozali na ye ezalaki kaka ngai mais papa tango tozalaki na ye abandolo ba biso kaka oh biso bana 21 bana 21 emso azo baba beteki biso moi tango azo ba bongo tu sens que mutu souffrance wana ko azo exprimer ngo tango botuni o papa yo pozalaka oh abare bino o ten abare bino mais papa Kimbangu eko révéler biso ke ezalaki kaka ye oyo azalaki na 21 nde azongaki su na 95
kaka yo na papa kinkita pe ayeko bisa biso ke mikoleza ko ya to ko yoka susu mutu mususu mwana moko mukia ko bima quelque part to ebite wapi akoloba ngai mwana ya 95 batu ba rotuna yo mwana mukebo ozalaki suna 95 pour dire que esprit moko kaka sani elata kanzoto ezongi na corps oyo ezongi na corps oyo ezongi na corps oyo esenge komi tangu batu ba sosola mokila molimo etambolaka lolenge ni. Bien dit, mokila molimo etambola lolenge ni. Alors to komi mbala moko na le 9 maloba ya naye le 9 avril 2023 alors. Otanga po miso. To rotanga moké. Totangi moi parti moké. Moi totanga parti moké. Allez-y, allez. Pour la miso na idéo. Voilà, alors Torobanda, balobi nani oyo ayebi mabongiseli ya Nzambe tata, nani oyo akoki kosima maloba ebimaki na monoko na ngai nazali kasi nazali te, nakei kasi nakei te, nani oyo akoyeba yango, nini oyo akotosa yango, nyonso ebimaki na monoko na ngai solo ekokisami kaka na tango moke mingi pasi ngai mokongo Nzambe azali esengo na ba oyo bandimelaka ye pe ba indimelaka batindami na ye esengo na ba oyo batosaka ye pe batindami na ye esengo na ba oyo batosaka maloba ya batindami na ye pe basalelaka yango ntango nyonso. Voilà. Tokoki kosuka wana alobi nani oyo ayebi mabongiseli ya Nzambe tata, nani oyo akoki koloba ke ye ayebi mabongiseli ya Nzambe tata po tata bakotaka na makanisi na ye te. Okoki ko banda ko candidater penser na yoba ke tata etant mususu elingaki ezala bo non ba sonda ka jamais makanisi ya tata wana eza ba mbeba mingi pe biso basali na Nzambe to salaka bakotaka na makanisi ya tata te soki ye moko aye ko sosolisa yo te okoki ko kanisa te yango alobi nani yango akokota na makanisi ya tata nazali kasi nazali te nakei kasi nakei te bamba te za wala sake esprit ata nzoto ekufi nzoto ndekendaka mais molimo eza nini etikalaka eza kotambola molimo na ye ezali esalaka ti lelo na mutu nyonso oyo abengaka ye ndenge moko mpe tokozwa na bana Israel na peuple bazali kobenga Nzambe ya Mose Nzambe ya Abraham parce que bayebeke besprit wana ekendaka te. Donc il fallait toujours passer la recours na bango. Ndenge mo pe biso foto za ka recours na ba oya biso po tata tango asali nzela akati batu na batu na nzela na bango. Yango na bi esengo na bato bandimelaka maloba ya tata pe bandimelaka basali na ye. Esengo na ba o bandimelaka. Yango na ekozala penza pasi mingi na bato oyo balinga ko douter mingi. Nga oui esprit critique eza mabete. Parce que ce qui est total bien, tata et mora talisa biso, mutu fo o apesi pe esprit ya homme, mutu fo réfléchir. Mais na makambu na ye, réponse résultat ezaka ye moko. Po oya yebi ko leka ye azate. Okoki ko kenete ndeko mukende yoki likamo boyo mama Yvette tout et tout. Na koki ko pesa o réponse so ina tuni tata ye moko te. Parce que yende mutu ayebi nyonso amisu ne mona makambo biso to mona kate yango na tango yoki olo douter kota na chambre alobi kota benga ngai beta na kofongolela yo tuna na koyanula yo mais kozala pasi mingi soki batu to ko bando ko douter sans même ko expérimenter parce que so na otuna ozui réponse ba yebisa yo eza solo to solo te na ozanga kotuna et que eza bongo ratango qui va perdre vraiment. Alors là tu comprendre bien deuxième partie mingi bande ko sobo ngibo approfondir on passe ça molai makambo belé wana lobami wana donc to koti na troisième chapitre le bima loba ya bosoli ya bosolo soso babu ya bososoli ya tata kimbango epai na biso na kati ya etonga Mont Carmel de Dieu na Matadi le 6 juin 2022. Alors voilà, parlez-nous un peu na troisième chapitre awa échange échange entre Bino na papa Kimbangu nini lobama kimba. Bon papa Kimbangu ayaki ka kotalisa biso vraiment nde tolobaki ete bayaki pona kotalisa biso ba mbeba mingi tozo sala
yangwana ezozangisa biso destiné na biso pe yangwana eza kokotisa biso na libulu ndeko muke na koyebisa yo Satana akoti bisika nyonso akoti na bamboka na biso akoti na beglise akoti na bandako pe na bomoi na biso wana ezali penza eloko moko soki tata afongoli miso mona ndoko comprendre que Satana akomi ko règne na ekomi makasi azali susu kotika kimia te na bana na Nzambe eloko bato bazozanga kososola esengeli to sosola eloko moko omoni babina biso molimo tango azotambusa yo yalingaka botosi soko zotosa sa nini azotambola na yo mais soki obungi to bandi kosala bambebe bele aosala nini akose se retirer na yo alors tango se retiraka soko tiki vide Satana sa nini aye akoti tango ya akoti abandi kopesa yo biyano na mituna na yo yo zo kanisa kaka ezo utepa ya molimo na Nzambe pa ya tata nzoka nde Satana bandi kopesa yo mais sengeli to yeba tango Satana za kopesa ye soka apesi a récupéraka soki apesi a récupéra mais tata soka apesi yo po yo obika nango akosenga o lisusu te mais Satana soka apesi akoki kopesa mbongo lelo akende récupérer ne loko mususu tango azo récupérer moyo yeba ezate alors soki olongi ya mokili oyo ebongo kuna esika kokende parce que éternité zande kuna toyaka kaka au vivre au biki peut-être 50 ans 60 ans mais kuna lem susu bando kenda to moni eti papa na biso tutidia depuis l'an 500 azalaka kuna azo vivre siko soki okendaki kuna na pasi donc tout ce temps là au moni plein bon en tout cas na yebite wana ni balagisa ngango te na yebite nde nini eleka kuna en tout cas wana mystère wana ni balagisa ngati donc pour dire que éternité za kuna yango mona mingi mona ba témoignage mutayo sabi esika na kenda na za na pasi neti ngai papa nange esika kendaka azalaka na pasi donc il de falloir ça avec quelque chose ndiye ayaki kosenga comme ezaki tokutanaki na opportunité na mutu oyo azaki na capacité wana esala imaka pe bongo yango omona même ana maloba tangu na mituna papa ya kimbango azotuna abandi kotalisa biso lolenge nini mokila molimo etambolaka lolenge nini tata ayaka kotala libota na ye a expliquer biso na kati ya mokili ya bawe nde kuna te tobandi ko poser kotuna mituna ngape na profiter na tuna po esala maka na ngome compréhension pende ezalaka pe ya makasi mingi te esala ko tuna ye nde nasalaki na tuna ye nda binanga mais yo zotuna mituna mingi bopwani po yo basalelaka yo yango mais tango basala nga na yeba te ki papa ki mama pas ayi komona moi mystère wana c'est tellement compliqué à dévoiler bi yo basalelaka pourquoi limite basala yango pona batu mususu po balobi boy eza na batu ebele bazonyokwa makuna batu bazonyokwama esengi to yeba ete nzela oyo toza kotambola yango te nzela tata atrasa pona biso yango baye kolanda biso tozonga na nzela tokomona tata kokita boye te akoyebisa yo akoleka kaka na nzela oyo alingi alekela mais apparemment le mal ekoti déjà na racine mabe komi trop moto paso kako déjà elengi tata alembanaka eloko moko te soki ntango na ekoki ya kosala voilà donc maman Yvette sur le ba bengi yo ba tchao ministre moko soki pana ba maman Yvette déjà akokumbela ngo bien obiro boya bon nyonso tosalaka ezalaka na volonté na ye soki apesi nzela osali soki apesi nzela nanu te mwa osala eza te tosengaka ka nzela bandeko mosusu mpe bazolunga bamboka mosusu bazolunga mpe koya kosasocie na bino kosangana oui ebele mpenza baza na posa balingi kimona meso ebele balingi parceke na kini bokoyamba ngo na kini mpe bokende sous direct kuna wana toyebi nanu te eza mabongisi ya tata ye moko toyengi nini na kobongi wana boyebi te bandeko mpe baza na posa bayeba peut-être que non soki na ye
papa maman il fait babongisi ndeni longo na bango so bisika bakutanaka na okutana bango wapi puis c'est comment donc voilà c'est un peu dans ce sens là. Alors là au mec un peu expliquer biso très bien Tokyo okuta ce qu'on a le ya papa Kimbangu. Est-ce que tu peux frotter à moi 2 points il y a mambo ominga lobaki okoyebaki ça très pertinent comme ça va tout biso va balana. Ce qui totali na malobana ye ya le 16 juin 2022 papa Kimbangu akenda kala mais totali a azoloba le 16 juin 2022 na longoli elokote na bakisi elokote abi poete ya mayele bazali moke kati na esika oyo boyebi oyo ya boyebi bazali penza te. Alors tango balobaka bazoloba na esika wana mais balobaka po na peuple nyonso bana na bango nyonso bato nyonso bazososola te oyo ezali koleka na esika oyo elakisi ete ezali na ntina te. Soki topusani muke alobi tokosolola lisusu te kasi tokoteya oyo akozala mayele akososola oyo akozala mayele te akososola te pe ye akotikala lolenge wana ezali na ntina te ya kokita penza na se makasi mpona kolakisa bato eloko nini esengeli esalema bazotiela bino to bazali to pe komemela bino pole batata bazali koya mpona kolakisa bino lolenge nini bakobunda to pe bakokota makambo na bino kasi bino moko bolingi na bino te bino moko bozali kobwaka yango lolenge nini pole ekokota kati na bino soki bino bozoyoka bozondima te bongo baye bazoyoka te bakondima lolenge nini. Tolobaki moto moyindo azali na ba oyo ya ye azali na basantu na ye nde tata asalaka na nzela ya basantu na ye tata akitisaka makasi na ye to pe akitisaka molimo na ye kaka na ba oyo ya ye tata akitisaka makasi na ye epai ya bato mosusu te soki yo oponamaki te soki yo obengamaki te tata akoki kokitisa makasi na ye kati na yo te. Tata atindaka mwanje te po ete mwanje azali na lolenge te kasi tata azwaka molimo ya mwanje na ye nde akotisaka na nzoto ya bato. Donc eza na makambo penza profond eza wa yango esengeli vraiment toko eza o télévision eza tangu toko kotanga nyonso te mais kozala malamu mingi na bandeko oyo bakozala intéressé bazwa mukanda batanga po eza tango oyo penza baye mpona kokangola non seulement biso moko mabota na biso pe mboka na biso yango balobi soki bokondima tokosala ya makambo ya minene mabele oyo ebele ya bato bakoya yango wana komona meme na suka apesaki nzembo moko alobi bayemba nzembo wana ezali na signification makasi alobi eza na Kikongo beno buludinga lele vovo kuzulu mambu manene mamonekene nzambi utu fidisi mbasi weti songa ntemo munza bena munti za ntama bamwene dimbu kya nene munti ya Kongo kwa beno luvwidi nti lwakinu mumvumvula elinkolo baboye bino lolenge bovandi kimia kuna likolo makambo minene monani nzambe atindi mwanze atalisa pole na mokili bato oyo bazali na mboka mosika bamoni elembo na mabele na bino kasi bino bakolo mboka bozali koyungana. Donc mwinda bato baza musika na mikili misika bazomona makambo ya malamu oyo eza kati na mabele ya Kongo mais biso moko toza na bozwi yango toza na biso kaka kokende koluka tokende kutu na esika bato bazolula po baya awa mais makambo wana esengeli ekokisama po ekokisama il faut bango nde baya kosunga biso tozonga na nzela totambwisama na se ya makolo na bango boye bakosunga biso yango mpe bapesaki maloba soko te kati ya po bakonzi ya mboka bazonga na se ya makolo na bango soki bazongi te tozali susu kobanela yango bamata bakita eloko moko ekobima awa eza te pasi ezoyeli lisusu makasi po bana batosaka batata na bango te bazalaka na lipamboli te mboka oyo ezali kovivre sous malédiction parce que tobwakisa baboti na biso mboka oyo eza na malédiction po tata moko te mwana oyo afingaka ye mwana wana kozwa lipamboli
yango ozomona na bamikili mosusu tokotuna me biso banda toyaki kobelela kolo yesu neni ni tozochange te bango kutu babelelaka ye te baza koprogresse parce que bazoreconnaitre batata oyo tata nzambe atia na nzela na bango lolenge moko biso mpe tant ke tokoreconnaitre bango te papa mokendi na mikolo ekoya oyo ezali lokola bazosala rappel à l'ordre moto azonga na nzela récréation ebanda basifaki ese umeli mokolo bakosifle sonnerie ya suka mingongo ya bato ekomata lisusu te po tata nyonso ata mwana aza na nzela te alandaka ye kaka asalaka tu kaka mwana azonga na nzela parce que aza mwana na ye mais soki na suka mwana na azoyoka kaka te. Donc là même kaka ne mon asemi d'heureuse mémoire bango pe bazaki toujours kobelela eloko wana bango nyonso bazalaki na nzela batata bazalaki kobelela surtout bato balamuka bazwango sérieux ezalaki pamba te bangunza bazotelema bazoloba eza pamba te esengeli tozonga parce que tant que tokozonga te bango moko bakiti baza na biso soki tosali kaka tetu na kokosa yo te makambo ebele kosalema tokovivre surnaturel ebele pasi ekokota na mboka oyo non pasi ekoti pene ya makolo oyo kutu tozomona eza mokie po bakwana bakopesa biso mokongo parce que tata nyonso ata mwana azotosa ata osani yo so mwana na yo asali mabe okofutela classe te okofuta kaka obika azaka mwana okopinir ye mais aya moko motema esani ezongisima mais okoma na ntango moko soki bato bakotosa kaka te mingongo ekomata liso po ezala bato mosusu olobi na nga mpe nazwaka nanga nasengaka nanga nazwaka kaka mais tozoloba ekoma na ntango moko mingongo ekomata lisusu te po tobimi mpenza na nzela makasi toza libanda makasi. Voilà, toujours qui est déjà malem na suka tokota ce que même na makambo ya président ba message même ya botorité mususu ndenge ba koko ba papa ba yaka tant ba yaka ko visiter bana na bango ba yaka ko lobela bana na bango na ndenge ya kingunza procédure na ndenge bokoko ba yeba batu ba kufa baza ko lobanini. Tout d'abord transition l'état que tout mais na mai tout tout juste après. Mama Mounwe, papa mama MBD construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction e fungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 opé 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamo Bimba. Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité font aussi partie de vos qualités. Êtes-vous une personne polyvalente et organisée? Alors découvrez Van Travel Business, une agence de voyage fiable pour tous vos soucis de voyage. Van Travel Business est les principales agences de voyage mondiales spécialisées dans le traitement de visas et des itinéraires de voyage. Notre objectif est de réaliser les rêves de nos clients en minimisant les soucis de l'anxiété entourant le processus de demande de visa et d'itinéraire de voyage. Nous le rendons non seulement agréable, mais aussi paisible. Voici pour vous une offre spéciale Van Travel Business, ensemble avec ses partenaires universitaires et ainsi que les compagnies mettant à votre disposition les types de visas suivants. Visa d'études, bourse d'études, visa de travail, visa de tourisme pour les États-Unis d'Amérique. Van Travel Business vous assiste du début jusqu'à la fin de vos démarches. On vous accompagne pour obtenir les documents nécessaires au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact, appelez-nous au +1 31 72 79 65 86 +243 97 144 37 55 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram pour rester informés. Van Travel Business, vous ne faites pas que explorer le monde,
mais vous les conservez. Voilà des retours sur ce plateau. Merci Nabino na confiance et na fidélité. Vous s'abonner massivement. Tout allez continuer bien que tout commis na minute à souka. Mais maman il va toujours continuer toujours na livre toujours sauter pas révéler bandeko ba resomba de ba rotan calmement. Alors na point mon corps à olobi ko socialisa été yé o azalaki na 1921 yé wana pe azalaki na 1995 place wana mais un peu ko fond le biso bien pour comprendre yé azalaki uta 21 si tout ça malobana eza ya loba ya nani matondo papa Mukendi maloba wana ezali maloba ye moko papa Kimbangu atalisi biso libota na ye nde soki toko meka kotanga muke pona ko sosolisa bandeko kuna alobi nani azali kotambwisa yo ozongi na nzela to ozali na libanda ya nzela ozali kolanda maye alakisaki to ozali kolanda te alobi na bino ye azalaki wuta 21 ya solo penza ye azalaki pona nini bososoli ezalaki moke na kati ya bana pe boyebi ezalaki te na kati ya bana bayebaki te alobi asalaki na 21 pe aye kosala lisusu na 95 mosala na ye oyo abandaki na 21 asilisaki te bakangaki ye batiaki ye esika ya pasi atako azalaki kobima azalaki kokende kosala bisika na bisika azali kopesa makasi epai ya bana kasi yango esilaki te balobi bato ebele bamonaki ye bandimaki te batosaki te pe bango basosolaki te aye kozonga na 95 alobi na bino biso ba 21 yo 21 ozalaki nani yo 21 osalaki nini yo 21 nani azali na motuna ya kotuna na batata donc pour dire que maloba oyo ezali maloba ye moko papa Kimbangu abimisaki kati na biso nde atalisi ete tangu tata kinkita azalaki na bino aza koyebisa bino ke ye azali mwana 21 mais ozalaki kososola te kaka ye wana azalaki na 21 alobi bien alobi bakangaki ye donc pona kotalisa ke ete ezali kwa deux histoires aza kobete sika moko mutu moko oyo azalaki apparition na 21 même mutu azali apparition na 95 mais azobeta pona 95 alobi na ntango wana na 21 kaka mutu bozalaki na bakangaki ye na 21 mais esika bakangaki azalaki komona na bisika nyonso po papa Kimbangu to azalaki na prison vie na ye mobima presque alekisaki na 30 ans mais azalaki kobima azalaki komona na bisika nyonso bande kokende kosala mosala ya tata pe indépendance nyonso ya Afrique oyo mutu apesaki yango ezalaki papa Kimbangu nde toloba toujours que tout commence par la spiritualité makambo nyonso ebandaka na molimo pe bayaka nde kolatisa yango nzoto bayeka babino neti indépendance ya biso table ronde tout et tout parce que faut pas rendre yango réel na moyibo donc nyonso elekaki na na spiritualité bangunza nde bazwaki indépendance ya mboko ezalaki politique bayesi kolatisa yango na nzoto babimisi bato papa Lumumba o nyonso bazalaki wana bakontribuaki mpona ani tomonaki na table ronde mais elekaki nanu na molimo donc mokili la nuit contrôle le jour tout au moins na mokili nyonso tango tokokoma peut-être nayebi te na nzela nini tokoloba ya mateya wana po bato basosola makambo nyonso ezalaka na mokili ebandaka na spiritualité tout de grand ozomona tout même kovivi na biso tobanda obimisa bamateya wana tout commence par la spiritualité nakopesa oka andakisa moko toza na cours na biso moko tozwa ya technologie totanga ke ntango olamuki na ntongo il faut sala nio fongola bafenêtre so tokomi 18h il faut kanga fenêtre elingi oloba nini ntango tokomaka 18h bapesi biso nzela tokanga parce que na moi so aération esala nini ekota mais na poko na fokanga parce qu'il y a des esprits basukilaka mpe na moi mais na moi wana tellement que bapermeta biso baza penza na efe makasi te ya kosala à moins que yo moko fongolela ye nzela mais na 18h ntango balobi bokanga eza mitindo epesami donc yo okangi te
esprit mabe soko yekoti opesi nzela sala kati na ndako na yo. Mais est-ce que l'esprit bazaka na besoin que ba fenêtre ça la okangama po bakota? Non. Eloko nyonso ezaka po sala ngo ozwa nzela. Soki oza na nzela te tozongi susu na illustration mususu. Omoni na ndako tant bazoba ke baboti bosali bambeba ebele. Bandako na biso ebele ba principe ezaka sute. Ndenge kala tanto bandai kokola, moi papa zo amino ke moi chez moi okoki kolia pa mutu te. Moi na 18h okoki kobima libanda te. Bazo pesa lelo penza biloko wana ba principe ezaka sute. Tokoma na soka na démocratie, tokoma na soka na ba droit de l'enfant. Alors, ok, biloko wana eza ba répercussion ebele. Yango tozomona ba trouble musu ezokotela biso tozoyeba sika ezokuta te. Bon, ndako nyonso ezaka na principe te mibeko te. Ndako wana etambolaka malamu te. Pourtant yo lobi na mwana 18h mutu ta ko bima libanda. Balobi tout ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Nyo ekangami na nyonso ekangami na se ekangami pe na likolo. Tango talisi obonde otalisi tata ndenge ezana be esprit e contrôle la biso. Soki mutu amabe na ndako na yo na buto alinga pumbwa. Ba esprit e contrôle la biso ba yo yebisa biso ba pesa biso déjà mibeko na ndako. Mutu 18h moi obima ezati à moins que yomoko ofongo la porte. Donc makambo esengeli pe ba solution moni makambo molimo eza tellement compliqué, ça complexe hein. Yango batu ba ndenge ba memela biso yango te. Yango batu moi bazo saisir te diable a koti azo kota lolenga lingi tout et tout. Ce sont ces esprits là o ekenda yango ne muto yaka otambisa biso. Tant toka o alobeninga tata ko ya teta pour le tata pour ya asolola no bo eza facile eza jeté hein. Ce sont ces esprits ne bayaka bango ne bazana œuvre basala ka pona tata ne bayaka o mutalobi o j'ai vu Dieu m'a parlé te eza batwa ne bayaka batindaka nde tolobi organisation to mona na sia mokili yango pesa likolo. Donc tant aux a problème moko ezo senga mbongo eza na bateau kuno basokipa kaka pe na makambo domaine wana nde bakoya ko visiter yo bakoya ko pesa yo réponse yo ki esprit ezo sola na yo. Donc esprit on eza molimo nzambe eye ko communiquer na yo nde mutazo bake nzambe aye ko bananga yango esengeli na biso batu toza mokili toyebaka tango nini molimo nzambe aye ko sola na yo tango nini tata ye moko akiti po sola na yo pe tango nini molimo mabe ezo sola na yo soki to ko comprendre biloko wana te ekoza pasi po na biso baboti to kamba mabota na biso te bakonzi mboka to kamba mboka na biso te pe biso moko to kamba bomoi na biso te po toza na discernement te. Voilà, maman Yvette Mayuku nde azali invité à mon collègue Lelo, bozoro yoka comment est-ce que ça qu'on font là. Bon, maman Yvette Tokomi Nasuka, mais question mon corps na bande kopé batala kabiso mingi. Je pense que la prochainement to beta suko pe masolo ya mboka, ya politique, je sais pas si to côté yango mais d'abord na côté ya ebengeli ya batata ko benga batu bakufa baya bande comme ça baloba que ça dangereux dans sens que beaucoup benga bope ba esprit ba démon pe ba koti ba se présenter vite le rôle là que bazali ba parents non OK ba parents na yoté. Est-ce que ils ont la préparation ils le mara en avance avant ko benga ba tata ou bien ça se fait juste na ba code sur ba pesio? Bon ko benga et vraiment ils a so yebité ça dangereux parce que okoyi kokende ko benga embala moko boyete parce que soki azalaki na esprit ya mabe azali na mama mabe pourtant to yaka tata chaka ya malamu kati na biso mais babi société mutu ebebisaka mutu aye akei aye mabe alors esika kenda ki soki ko bengi yo moko tanga ko ya oyebi lolenga ko yate ya mwana okokende pa ya tata nzambe ye moko nde osengi na lingi na leka na nzela ya batata yango oye ko senge pa ya tata parce que soki ye apesi nzela mutu ana ta ye il y a des esprits o bazo contrôler ye bako yebise kende ko tika kaka ya malamu mais soki yo bengi na yo na ndenge ya yo moko soka ye soka kuti yo vide akoti sini pe ya mabe yango ne sengeli toujours ko leke pa ya tata nde obengi bango yenda pesa nzela a autorizo ndenge mo pe batata na biso papa kimbangu bango nyonso baza banzambe te papa kimbangu ba saint esprit te papa kimbangu a expliqué bien awa alobi
toza banzambe te tata tiaka bango si baza basantu na biso donc baza lokola ba intercesseur tokoki kokende pa ya tata te soki toleki pa na bango te ndenge moko na mabota akabola atikitisa bato o ba intercesseur bato na bato baza na ba intercesseur na bango siko nde kuna na mozindo tokoyekola lolenge nini parce que c'est toute une organisation hein baza pe o baza likolo hiérarchie pezali donc c'est un peu ça ya mwana basenga kaipa ya tata nzambe parce que muta pesa eza tata parce que yoko yoko kende ko senga muta zara na dilo ba suki eza tata emo bo pesa to bo pesa te mais pourquoi to za ozo kende na se ba koluya ba tambe ba tata ba intercession na bino ye ako plaider pona yo po tata atinda ki ye pona biso ozo comprendre ako plaider azana ya ko plaider ngana ya ki pona bango. Alors ceux qui akodinga tout asengela yo alelela yo mais mutu musu yo okende ko senga ye pas traiter bakaya bana na ye au moins que c'est difficile abana ko kota makamu na yo tout mais na suka kaka osani mo ba miete batungisi pe mitika sa nini na pesa yango biso abatu peuple mwindo oto za nzila batata te tozoka na biso ka mingi ba miete mais tokoloba boy tata ko iko sala pona yo mutu batata baye basali pona yo mais po mboka eza na kimia esengeli ba oyo bazokamba bango bandima bango po baya kosala toko petesa ndakisa boye mwana azobondela tata nzambe pesa nga mbongo na futa minerval est-ce que tata akoya kopesa mwana obia kopambola tata po tata zo mbongo futa minerval balobi nature ekoyi kote ya rabiso te ya mwana pomboka nyuso ezwa kimia fo bakonzi o bazali kolo bango bande baza batata na biso awa na se nde bayeba kozonga kosola na bango bango nde bakotambwisa bango po kokamba mboka eza jeté Papa Kikita il a prédit quand même sur côté présidence aussi alobaki ebele po na mboka o alobaki ebele makamu nyonso alobaki ezokokisama nyonso alobaki ezokokisama mikolo ya tozokoma susu mikanda oyo ya vina ye na maloba oyo nyonso alobaki pona mboka lolenge nini atambolaki ndenge nini tata asalelaki alakisaki makasi na ye kati na ye na mikolo ya prochainement livre wana ekobima tokobeta histoire ya papa na biso pe kuna tokoyeba nani ye azalaki. Voilà, nani ye azalaki tokomi na suka et émission ya mokolo lelo. Merci mingi maman Yvette ngana ngerobengo mingi maman Mayoko hein, peut-être ça là toujours ça vraiment bien bande ko livres ali disponible ça là fort aux livres na yo oko kotanga ezana lingala maman Yvette botala ce botala ki émission libosoté boko tara na YouTube banda ko rechercher na ba live en direct côté ba vidéo mais en direct côté ba commis en direct kota wana omona ba émission na biso matono mingi na boania o talisi biso tout ça l'effort ya ko zobino mais message en gros jusque là o ko opesa bande ko nyonso azali ko landa biso na ba papa na ba maman tout le monde et ça matondo mingi de komukendi tokoloba boye esengeli penza na libota biso baindo tozongela nzela ya tata po plan ya tata nzambe mabongisi na ye moto akoki kobongola yango azali te yango esengeli na biso tozonga na nzela totika kotia tembe toza bato ya molimo ole totia koba otia tembe malamu tokota mabondeli toluka elongi ya tata yemo asosolisa biso po alobi na moto oyo akoluka akosala nini akopesa na oyo akobeta akofongolela ye pe ezalaki na mokolo mosusu tata ye moko babi nani oyo akoki kokanganga nzela moto akopekisa ye nzela susu ezali te po ntango mpenza ekoki me kozala pasi na ba oyo bakoboya koyoka ekozala mpenza pasi mingi esengeli toyeba ete ata olongi ya mokili oyo kuna soki olongi yango te kuna nde enfer na yo ekei kobanda parce que il y a une vie après la mort eloko bato babosanaka life elongo na paradis ezalaka wana eza domaine eza soki tokoti yango eza bato bakatisaki bandozika moto moyo adopela
En tout cas, wana eza mabomba mi ya tata, eza mabomba mi na ye na yebite nini bayebisinga eloko te na yebite mais na yebi que o ngai bayebisinga tango to kendaka ezaka na vie mususu. Vie wana kuna oyo salaki awa yango okende obuka kuna. Yami bale o nga na yebi tata kinkita ko yebisanga ayebi na ngai mayuku ko bunga nzela ya batata na yo te poso ko bungi ozala pasi pona yo pona mokolo wana na ko benga kaka ba oyo tata ko loba na ngai na benga soki otosite yo poko kota te oya lobaki na ngai yango wana si na compréhension na obake tango to na ko pema ezala mokolo moko kelelo kolela po lobaki na ko benga kaka ba oyo tata na ngai akoloba na benga bango wana ndenga na ko benga ata yo soki otosaki te moyen na benga ezate po na kozala mauvais témoin na bino epa ya tata. Donc vraiment mystère eza makasi na makambo wana yango penza biso tolobaka soki oyebi na yo te moyen kotia makelele ezate soko za vraiment na confirmation moko te mais eloko na yebi ke lola balobaka lola et si pas tata za muto akoma na zate. Voilà. Contact aussi pour la groupe WhatsApp une fois de plus. Pour la groupe WhatsApp tous na 089 29 36 668 nous salinga rejoindre biso soki a koti na numéro wana a sali biso mo tokoti de la lien a koti na groupe tokoti na enseignement nyonso déjà ese banda ki kino place a kokomela potokoba yango wana maloba ya suka tozali kosunga na nzela mateya po eza eloko tata pesi biso to sala musala to sala yango moyen to bo ezate tozali kosala yango pona kosunga libota ya tata to kokwa kosala makasi tozonga na nzela na epe bososoli ekota. Bien dit, merci maman Mayoko bandeko tala ki biso ebele amsi tsongo salutations à yo, pourquoi pas maman Bibi chez nous, pourquoi pas Koreko le Fungula, pourquoi pas la grande équipe ya haut-parleur mobimba accompagné ki biso en père Mbota Mundoki to Pesimbote maman Brigitte, maman Lukoki, maman Bibiane, maman Nano qui soif de servir les autres binonyo so wana botala rabiso boratarate. Merci Nabino ba papa chaman ba ndeko belé beaucoup travail live nabiso. Merci Nabino, je pense que to silen pour mon collègue l'autre côté au prochain numéro. Bye bye. Ndeko ya Congo biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo Nzambe apesi ba révélation epaya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolengi kani kokota na ndaka na yo topinga biso liste desaka ndeko ya Congo biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala